Moi, ça me dérange beaucoup. Ok. Et dérangeant mal, ma cassi. Quand il y a une salité, à quoi on a un kaka? Or non, tu as la bonne côté. Tu as bien changer. Tu as changé un zambe, le cap de lui Rabi, il ne change pas. Donc moutounio c'est la moi c'est la mobali. Tu as bien changer. Pasteur de la foi. Abandi musala o ya bandi musala o ya bandi musala o ya kosangisa ya kozilobabu ya kolobabwe. Nzamba kamba biso kaka. Po eza pasi mira. Nzamba kamba biso mutu na mutu ayi makambo zo sala. Muna mutu ayebi bisiko to mutaka to yebra mais bisiko to zo kende. Eza na maboko ya Nzambe. Mutu na mutu fa prendre conscience. Tozaki bala mikile yo to koli. Na mutu ayeba bisiko oyo azo kende bisika zo nyata makolo bisika zo fana makamba zo loba makamba zo sala mutu na mutu ayeba ko senga maturité pa Nzambe po maturité pe basenga ngona sagesse intelligence basenga ngwe pa Nzambe soki ezate osengi maturité Nzambe pesa nga maturité na kola Irène Bouibouyi aza na problème ya miso kotambola faut simba ye akele musala faut simba ye asala faut simba ye donc pas sipe mawa parce que misu eza bon moye misu eza vie so mutabomi yo soki même mutabomi yo misu asali yo mabe na vie donc na sala misala to voyage jaka soki misu ekufi eza po suka wapi au moins que bon moye na yesuki c'est pas intervention divine. Je fais ça pour aller à l'hôpital Likambo. Et puis quand on a un rendez-vous, il faut que nous soyons là. Maintenant, c'est pas Likambo, il papa. Ils ont ça la passe. Likambo, ils ont soin, ils ont ça la passe. Et puis, nous avons nos jeunes. Oui, plutôt, azana immeuble à ton raté na pété. Donc, il y a un tournage, la moto, tu as une moto. La polémique, tu as été. La polémique, moi, je vais raté. Le groupe évangéliste, c'est Bobo Panzana, Bobo Mayango. Or, c'est qui parmi le groupe Oyo, Otoyeba qui n'a Congo Lulu. L'évangéliste, c'est tiré au Kangamate. Ok. Et tiré au Kangamokolomo côté. L'évangéliste, c'est un bango. C'est sans sponsor, sans logo. Bambo, on a un mot, mais je pense. C'est-à-dire que, voilà, au téléphone, au mec, c'est bon, félicitations. Aujourd'hui, on n'a pas de gars. Non, ça a boyé. Au groupe, ça fait quand même. Le mal en eux que groupe évangéliste, bisous tous à la sous-soukounate. Groupe évangéliste existe. Ouais. Groupe évangéliste Ezali, mais tu as la WhatsApp. Pour ce groupe évangéliste Ezala qui me bisous au Kendrakuna. Mais ton travail à Kona, je te dis. Ezali na kill mais tu as na WhatsApp. Pour le pasteur Kobla, à cause du groupe évangéliste Batbayebi, Ami Abli Moyebi, dans le groupe. C'est quoi la position? Donc, groupe, c'est ça la position malam. Nanga Kolbali Kamona za la claire. Ce qui groupe évangéliste existe, mais biso mona bilongi na biso kuna, bon mona ka Marie Hélène, papa Godé Mabata, bon biso tous na kata Kishasa. Abenga abinote. Abenga abisote. Abenga abisote. Abenga biso quand attend papa de voix ayaki na Kinshasa asala ki semblant ni babenga biso mais abenga biso te moi le groupe évangéliste à l'époque tant ba tozala ki uni tant tozala biso ensemble pour comprendre on a na leloté lelo ba le monsieur pasteur Kobla bien 3 personnes bazana lui bazana tout moni nena bilonga sika lui abenga biso te yé comme ça groupe évangéliste on dirait yé. Oui, parce que la présidente. Tu es à présidenter. Ah non, pas ça. Banda le loti lobby, ayebi ke toke nane bo. Non. Kobla a otira la oza la président na ngaiti. Puis azala raté. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is for me. Ozana kombo nanga
Sœur Gladys na ekopesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambola pa ba sala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bande konanga nazalaki mwasi ya mikakatano pona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na sila ki kozwa ba visa te na bande kozoka toujours ba refi kasi papa tango aleki selinga ngo délivrance ya bisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bande kona ki kokotisa passeport nanga na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tana kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc nalinga kina remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Au jour le jour, nous sommes là pour les comptes de l'émission Art en Vogue, toujours avec l'incroyable Miran Kianvou. Merci à Gloria la princesse pour la confiance et surtout pour l'endurance. Merci aussi à Yves Pan, merci à Luizombala, les grands mannequins, merci aussi à Maman Nzouzi Lipassa, merci aussi à la patrona. Merci. Nabayo nous sommes la confiance. Merci. Na ma petite sœur propre fille carré. Merci na okaki de Louance na yo ba na kata émission na yo moko tika oboka batu pona nini bambote na bino yangwana. Po batu reprocher mingi babimira olinga ta moto pesa batu te. Mais en tout cas na zongeli soki batu ba oya yo faut pesa ba mbote e ko sala malamu mingi. Charlie Poutou ambote na yangwana lelo na sabino Nambaki na année 2022. Nambaki année 2022. En 2023 na lukiye na juillet. 2024 depuis année bandi ko benga ye toujours ba musala mire mo benga pela téléphone ko be e sona ya mbate mo koma bo sa réponse. Mais Dieu a fait grâce lelo na juillet. Il s'agit de Pati Melanga. Pati Melanga, mbote na yo. Mona fundi yo la miso batu ya mbote na université. Mbote Mira. Et mbote na batu nyonso o bazo landa biso. Tika ete nkolo apambola bino biska bozali. Biska bozwami na misala partout. Tozaki na a vacances ba tapoto vacances bokende ba vacances bozongi karate bana bazo kusonga ba classe zambi nanga asa bino bolamu
Ah, onyokolinga to. Onyokolinga to. Alukaka yeyo. Na loba ipena ko parti lo lendo na la parti onyokolinga. Tu bilo boyebi mira soki muto aluka kaya zwa kati so azuye siko sala ni na plateau. Baba kamubala mukuse pese mwasa mukuse ba sala makabata mikuse. Siko lelo siko biso mbaye siko to saba to makamabata banani. Nana mulaiti. Ya mulai ole kanga. Oui, na leki na mulai. Oui, to ko tele mat ba mona. Ole kinga mulai. Na leki na mulai. Saba nga leki siko, nga lego so lo mopo. Eloni. Na olo belo ko te posino te ma batmusuba wa silika. Faut les gars capo. Voilà. Voilà. Merci. Ça toujours supérieur, mon bal ça toujours. Voilà. Nicolo à moi c'est donc normal. Voilà. Parti melanga année 2024 lelo oyo to comme la fin de l'année. Oui. Parti melanga ko banda année banda ki ti lelo. Boni musana. Musala muke na ngolo nzambe oza important toza toujours à bonne santé. Zambazo bomba zo batela biso yango ndeza important parce que kobanda janvier ti lelo le 31 août ça na bato belo ba kufi. Eza bato belé bazala makama ba misu ba koti bako la morgue na tango ba misu bazala kati ba mbeto hôpital ba misu babimaki bazongi te ba katani makolo ba se retrouver na hôpital mais biso oza motu ya nzambe asali biso bolamu toza à bonne santé. Donc, ça va. Ça va. Est-ce que quand on la statistique, il y a des films oyo, yo au commis, na ba film oyo au travail et pas baton sous. Moi, ba film nga na travailler c'est belé, hein. C'est belé, mususu pe to kindaka ba tsaka ba titre bango moko, mususu pe to ba titre pe to yo kaka. Ils ont tellement belé, ils ont pas pour mais toutefois, ma site on a travaillé, on a tout. On a travaillé dans le site à Cardozo, on a travaillé dans le site à Mimi Kabea, on a de tous les temps, de tous les jours. On a travaillé par il faut Renate, on a travaillé par Marie-Hélène, on a les réveils, on a travaillé tellement, bah c'était belé. Donc voilà. Ok. Les loyaux, monde n'a pas de comédien, tout le monde a. Moussa Nabino par rapport à vous avez liboso. Oui. Dans les lots. Oui. Yo monde on ça constat. Vous monde que ça va ou ça ne va pas. Wow. Moussa les autres qui ne muke ndengi zambe azo salake kende. Ça va et puis ils appellent ça ne va pas. Ça va? Ouais. Ça va à côté ni. Ngalo barati les autres ça ne va pas. Banda barba internet ya marambebele ya. Ça ne va pas et ça la marambo ebelé. Surtout bi na ba série o biso tozala ka na kosala na ba CD na ba cassette ezalaka mieux et mieux payé na lelo. Lelo comme visibilité eza ebelé mais ça ba site o eza ya misu se futaka mieux na misu bazo futaka ndenge oyo bango bazo zwa. Vous comprenez, vous pouvez avoir un ébélé, avoir un moukier, mais ce qu'il y a, vous se retrouver. Donc, ma bé, il y a site, il y a comment dire, il y a Moussala et baby déjà bandaka internet et il y a. Mais tant on a tous la cassette, ma CD, ils ont bien, les biso bao tous a juste son, tous a foutu ma deux fois. Le 15 tu foutu à 1000, le 30 tu foutu à 1000. Et puis on a ma volume. Volume va filmer. Ouais, volume va filmer. Ça va première, deuxième, troisième volume. Mais là, ça sous bon côté. Et comment quand ça le film, on a 10 épisodes, à 12 épisodes. Moi et le Kouana, moi bon au bapé Sarawana. Mais et pas n'abisso, tant que ça n'a juste son, et ça là quand 12 épisodes douana. N'a ça n'a qui est en 500. Ok. Ouais, parce que 12 épisodes, ils ont sali 3 volumes. Ok. Non, na sali 4 volumes. $500 par film, hein? Donc, dans 4 volumes, on a $600. $600. Oui. Ok. Oui. Mais les gens qui ont dit que émission na bango hein. Oui. Babi que non, les gens na monde attend YouTube pe, attend tu veux ça ma campo YouTube les lots. Oui. Ba tout ça ba faciliter so mi tout cas, ba faciliter am so foutre la ndako, ba faciliter. Il y a comme ça que ma chaîne na bango moko zo senti que moi évolution ezali que par rapport de bon ça la kala. Tu vois YouTube est bien la visibilité, na bien la visibilité na vitesse. Selon ndenge yozo ke na musala na yo. OK. Ils ont singa pe
nanu okoma na abonné ceux qui comment dirais-je okoma monétiser plutôt avant qu'on monétiser on a autant ba effort na yo ebele ba vidéo et tout dépenser trop après si on monétiser bandi ko foot ba foot même ba bon ebele il faut travailler na makasi travailler makasi donc différence c'est zalika pour banda ka peut banda foot la ka banda OK différence c'est zalika ka internet est bien, YouTube est bien, la visibilité na yo et c'est leur rapidité na yo et donc voilà. Mais à côté Moussa na bino pe quelque part bolo ba ki Moussa na mine baby, tu te bien na bino ya mongo pe boye ko fingana na kata ba média soko zubo ba bordi bo beta ba bordir bino na bino ya mo santi bo kabone koti. Ah bon, étant mon client partout ma base à la kanango na misala partout ezala kanango eza ma be mingi za koya ko fandela ne muninga na internet kati ya na etando awa batu nyonso bayi bakake muninga sala ki boye ya ma bende to mona yango wana parce que mutu nyonso to azana passer na ye mutu moko te abotami ka bongo lokwa Jésus asali sumu te bongo ti après akufa mati likolo et puis mutu moko amata likolo par Jésus Christ na ba eli ba mataka. Donc, biso, tout ça, on a les passés na biso. Bah, les passés na biso, ça noir. Bah, les passés na biso, ça la ramabé. Après, si ma, au collège, comme on a maturité, on va dire qu'on a changé vie na yo, et tout, et tout. Ou t'as ça, ma bé azalité. Ma bé kande ya, aux huiles, comme on a, ou qu'on vend dans la awa, internet, sous bandi kolo, bandi, ma bé, ils ont ça la passe ici, kawana. OK. Yango yo ça la kendo, bah, vie na biso, ça la qui caché. Et comment exposer ma ramène ça qui caché et comment exposer moi je pense que ça c'est mon camarade na moninga ça la vrai on a la faute vrai faut ça la vrai ko vrai tal le so ki bo beba ni bo yidi kani bomba kalikambo ko ya ko lobate mais les abongote les abozali kimba master bo beba ni ali prise de finition na ya pas miracle à vous na ko sasa moninga non yango ndezo boma vraiment yango ebomi pe musana biso makasi est-ce que comme la paye que parti melanga bon pe bo ba beto pe bordir bako betela nga bordir te comme pété parce que nga na beta ba bordir abatuté nga na linga vraiment ko suyer personnalité à mutu te pour personnalité à mutu baso marango te réputation à mutu ba garda kango toujours ceux qui ont commis na caractère ya koloba mabe ba ninga na kati ya émission par-ci par-là yope ozanga pe respect ya yo kilo ya bo moto et aussi la po yope to ba ça le retour et ça la mabe donc ngami mi so na za problème na mninga na binga ye to soli et tout nga za mtapolele polele nga cache te na za vrai et puis so na lingi mninga ah bon nga so lingi mutu na linga mutu na vrai nga za la fausseté. OK so ça master nga ba yebi wa to tambola na bango ba yebi Nicole Ngomba zawana ayebi Nicole Ngomba zawana évangéliste donc banda ne camarade awa banda bo mwana to kuma mami baba ucho ya utaki France ayaki na mobile na ye na mwana ba kilo na ye donc ayebi parti melanga azana voilà yo ça kana vrai yo lo ba no pena ba vérité c'est bien la vie on te pose la vrai et ate ki muninga no bozaka na ye na tango problème moko mutu zanga ba défauté si y a un problème au kamati mama secret nyonso bimisi même na politique ba secret de tezalaka attendez ne ko bimisa ngote mais batu musu ba bimisa ngo c'est pas bon eza ko bino pende osana boye groupe évangéliste na bino et o kana bo maka groupe évangéliste bo panzana bo ma yango or ezaki parmi ba groupe oyo otoyebaki na Congo lelo faut le bac bien et ça parmi le groupe chrétienne et ça groupe n'abus évangéliste le mal à ne que groupe évangéliste biso to za la sous kunate groupe évangéliste existe groupe évangéliste ezali mais tu kana na WhatsApp pour ce groupe évangéliste ezala qui me biso to kenda kuna mais ton travail à je te dis ezali na kill mais tu kana na WhatsApp oh
Mais oui. Mais nga ça que mission mobona passer combien ba que groupe évangéliste zali. Ya on a lobby groupe évangéliste c'est Zali et Zali kaka. Mais tikala na WhatsApp parce que ceux qui groupe évangéliste existe. Vraiment boko limbisa nga bande ko nyoso ya évangéliste. Nanga ko balika mona za la claire. Ceux qui groupe évangéliste existe. Mais biso mona bilongi na biso kuna bon mona ka Marie Hélène papa Godé mabata. Bo biso tozana kata Kinshasa. Oui. Bon. Oh. Donc groupe évangéliste. Donc en français toute la vérité n'est pas bonne à dire. La ben na moi le lait mon ngai pona ko batela ko mi batela pe quoi. Voilà. Donc groupe évangéliste dans zone qui les a nango biso to ebike la tuna qui passer ko ba bi groupe évangéliste ezali pe lika kana ba chaîne belé. Bon bon na biso kuna. Et puis na lobai ke na ba ke non en tout cas passer ko bla. Dans mon nakaba parti melanga te ba Marie-Hélène te ba apesa bino raison ni to botuna ki apesa bino raison ya ba ke non bo occupation na bino ndembe sala ki bozala te lokuta neti nga so abenga na yo travailler donc abenga bino te abenga biso te abenga biso te abenga biso te ka tant papa de voice ayaki na Kinshasa asala ki semblant neti ba benga biso mais abenga biso te ezali kamukutu na ko lebela te to lo basoki ndeni po to lo ba bango na ndenga ki ya kuku mais loko le sala mangana ngote otinga question na pe mutu na loba o choisate est-ce que bino si bokenda je bobenga pe ndeko na bino azandi ko boko po arape mutu peut-être akoko na obosa na ko pe ko benga boko ko benga ye kiamvu omoni émission ba ya ko loba ke na saleli émission ba to lo sur la page ya na saleli émission te to kende na saleli émission mais to saleli émission te quand on parle du groupe évangéliste bazo mona ngai bo mona pas de voice mona papa Gabi ozalaka président na biso ozati lelo notre président à part papa de voice azala vice-président papa Godé aza secrétaire général Marie-Hélène azali wana bakoli maman Angèle koli maman Pasteur Bisika azali ba pesi ba mbote belé ba Nicole Ngomba ba Iguette et tout bozo mona biso wana hein mais non tozali awa biso tozala potote tozali awa pourquoi pas groupe évangéliste ezala neti yaba neti Caleb neti Simba bato bakendaka na bango mais bayaka travailler na eloko na bango pourquoi pas est-ce que évangéliste est incapable de faire eloko na bango et soit rabino penza pe hein moi ça me dérange beaucoup et dérangeanga makasi parce que naza mwana ya groupe évangéliste ngai na bandi théâtre place mususu te na yekola te même na bekona bani na sala te na sali na groupe évangéliste soki na zalelo actrice na bengami actrice na Congo eza na groupe évangéliste et na makasi ya papa Gabi atinka ngai ke na sala théâtre na zalaka reconnaissante parce que ceux bazo mona nga nazo travailler c'est grâce à ce monsieur là papa Gabi qui waka na Belgique mon président ozo mona lelo soki groupe évangéliste eza na faillite nga yo salanga passe etant que mwana eza soki te eza ka dia na faillite voilà eza na faillite oui yo kana raté ko groupe évangéliste yo kana raté groupe évangéliste eza ko insister ezali ngai soki nga nazalaki bino ba journaliste tant boyambaki mutu atikala ndo lobi Pasteur Kobla oyo mutu otangi komona nga pe yango na tangi faraki botuna ye ba biloko ba détail tena tuna ye mais répondez ni ezali kana mira na tuna ki nyonso na tuna mais nga ba teza lokuta ben soki na profiter ko na monde bo pona yeba la véracité de la chose eza lokuta groupe évangéliste existe ka mebiso to zala kuna te parce que lui abenga biso te ye a comme ça groupe évangéliste on dirait ya ye même parce que la président te ye a présidenter ah non pas ça banda le loti lobby ayebi ke tokenane bo to zuboye non ye tu Pasteur Kobla pas ko samsala nzamba sa petit frère na pona le baneli comme na banga ye mais non comment makanda tu n'as pas vérité c'est mon petit frère ada Pasteur aza leki pe ya musika mosala nzambe ni kolongola étage ya famille tende bobotami non pati na moi c'est comme si que bimisi penda ko nazoloba na onde vérité yo ningi naloba boye nazoloba vérité OK Kobla azalaka président ya évangéliste te aotikala pe kozala te po soki azalaka mokonzi évangéliste omona biso kuna mais le divorce ayaki awa nga asalaki na émission na ivi pa na Esaïe tanga mais
président DeVos, il a même avoué le but que c'est lui qui est le président Kobla. Bon, vieux na pression mbote musika wana vieux na ngai na nyo ta ta comme une émission te pour beaucoup de respect vieux na nga DeVos musoba kina basisa ya mbese autrement ni tanyambo makwa donc vieux na nga ya kati mini donc ngana ye na ninga koloko koloba ba plan ba comme une émission te soka lo baki bongo wana etadika mabango mais biso nga particulièrement nani Kobla a tirala aux la président na ngai te puis azala raté azala raté bon muto batikeli eloko ezali batikeli ndako lupango tonga lupango yo komi ko za lupango ndo komi ko boma osho mona ya bomona ni abomona ni tika to vana ezaka nde ba faute musu to pesa ya ba biso po ta batikeli lokola zana yepe musala nzambe to tikele kaka mais il y a même un osso qui ndenge tout ça peine parce que godé pas biso bana nzambe tout ça makambo kaka na bon nzambe to tika na biso mais parce que godé pas à na kata évangile c'est pour na payer pas bon mukolo ya tout na ina peut-être akoki ko répondre tellement ça vieux sage papa godé mabata mon berger musala nzambe père berger nanga godé mabata ba salutation bisika ozali papa vieux sage mukola ko ya vandisi pona bi ke un jour ezala un jour ngo ko ya mukola ko ya o vandisi bandi otunis ko makambo évangéliste peut-être ngana solo bango likolo ye penda akomanyira ngo bien obili kambo yo ifuna sala penza banalise yango et puis ifuna bakisa sous investigation sur ça groupe évangéliste vers les années 2000 pardon 98 ouais. On a tout dans 9 donc 2000 et un groupe Oyo Ningisaka Congo premier groupe chrétien oui c'est un groupe évangéliste mais groupe évangéliste Ezoyo Kanate et Kendaka Kaboye voilà pourquoi tu as bien passé combat j'ai profité même ya kotuna yé sur ça et puis étant la moniope ouais na kati otelimbisa ngai et puis batu mingi bazana groupe évangéliste mingi belé bazana ba Mikilia Poto, Alisala en Belgique, Ali Bavukayo en Canada, Nicole en France, Astrid en Luanda, Mimi Ankame en Afrique du Sud. Ça tellement bien kenda. Mais il a fallu quand même exister donc voilà, on a allez-y comprendre quelque chose. Donc, on est là. Le lopenga pe nzamba ko swanga na sali groupe na tche coupe évangéliste. Comme ta boya ngo azate kopo kombo wana ezalaka ya mutute kombo wana ba pesa biso ngo pesa na patre Jean Robert Ngondo. Donc, ezalaka kombo mutute. Même avant so ba yoko côté ma comment muto biso to yebi awa à partir émission à renvoc na sala ka émission na DeVos na sala émission na Kobla. Je pense que baloba que coupe évangéliste c'est ça maboko ya na mikanda c'est maboko ya passer Kobla. Donc ce que ça comme la groupe évangéliste na lobby a porter plainte ba porter en plainte on va porter plainte ba porter ngate loko za ngo posa na pete yango na bana nga pour na vision na makamususu peut-être na kusala ka groupe peut-être am so na kometo ba mama linga osikoyo nazo vision makamususu omoni makambo soko bito bandu landango kaka bakozala wana batu yo yamba ba on émission otunaka bango so ngaba convaincre ngate ezalaka boiti to aussi ces émission to za solution te mais la mona okanga mami kana Marilène oh binons bo utane ko na na bongo le pas passer Robert Ngondo Jean Robert Ngondo voilà wana ba biso to da pas fait pin na barumbu ana ba église mi balizo réunir simbi ki chasse bon est normal binous bo uta kuna kuna la ka pas ça na sambela ka kuna est normal OK est normal ko kama c'est trop dur mais tozakana ma Marie-Hélène presque chaque jour parce que to prier ici comme encore vous avez na couper le réveil eza groupe nanga eza église so na qui travailler kuna na kenda pe ko travailler kuna mais naza nanga indépendante beaucoup OK nanga indépendante na ite comment na média wa to za kiwana oui
Désormais, maman Marie-Hélène, ton nom bengue, maman Marie-Hélène, mais tu as commis pasteur, ma pasteur, ami pasteur Marie-Hélène. Bino, vous allez bateau, vous allez qui na église, na évangéliste, na bongolo. Oui. Kuna to comme na moi ça théâtre. Mais du coup, tout le monde a Marie-Hélène a commis pasteur, vous changer doctrine ou comment? Bon, Saint-Esprit a une sexité. Bible lobi, attends souka, ni monaye pas abattu. Bana mikie, bako prophétiser. Ceux qui nzambe azo misaku bana mikie, moi moka 10 ans d'auteur, a combien peu plus forte que Marie-Hélène a comme pasteur. OK. Donc, sainte doctrine ou pas sainte doctrine, biso to c'est la cas à Jésus-Christ. Donc Saint-Esprit a une sexité. Ceux qui t'ont vu tout le temps ma sexe pour la Saint-Esprit, mais maman aimé continuons. Mais armée de victoire est à bon côté. OK. Ozomona. Nous tous nous avons mutaye barango. Donc si tu veux côté la makanisa nzambe te, tu veux ko manzambe pété. Nous tous la nzambe donc nzambe mo azoni mamokine ndenge ezali. Donc to ça ni to ndaka na rythme nzambe ka. Donc des anaboué. Donc na katia ba comédien. Oui. To komi na pasteur Nzaou. Pasteur Nzaou, pasteur de la foi. Baza ebele. Baza ebele. Opena babimite ni ba pasteur évangéliste. Évangéliste Mobango. Princesse Olobini pasteur nini. Pasteur. Pasteur Nzaou. Pasteur Nzaou. Na basi prophétesse nani. Jolie. Nan. Bon, maman pasteur Marie-Hélène donc na basi jusque là. Na basi jusque là. Nani. Bon, toi qui as une mission. Voilà. Na basi jusque là pasteur Marie-Hélène donc mais baza bango belé. Opeto yebi. Donc des ana bino maman Chan pe ya Sina. Ya Sina, voilà maman Chan, voilà. Maman Chan pe yepe à ouais. À ça la rapenda musana et puis à pasteur. Oui. Donc et puis c'est le moment bino le kola bino boso yo posa chanter yemba kito quoi. Oui. Na mona ki ope na karaoke oui même makasi. Oui. Oza karaoke hein. Karaoke. Yo za karaoke. Ouais. Voilà. Na kako yemba ipe kito makasi mais sikoyo. Ah oui. C'est le moment. Tozo mona na kata bino basi ya bino basi osaka musala théâtre tout mona bino wa makama be kotiminga bino koyoka na est-ce que bino boko sangala te bato yo loko maman Marie-Hélène loko neti yo pe boye osambela maman Mireille Mbudi ba maman nyos osambela koko kite ko sa mo bloc moko te na ba passer de la fois bosangani po fleur elongo. Ah zambela ngai. Ah. Question Toningai. Pasteur de la foi. Abandi musala o ya bandi musala o ya kosangisa ya kozlobabu ya kolobabwe. Nzamba kamba biso kaka. Po eza pasi mira. Nzamba kamba biso mutu na mutu ayi makamba zo sala. Muna mutu ayebi bisiko to mutaka to yebra mais bisiko to zo kende. Ezala maboko nzambe. Mutu il faut prendre conscience. Vous avez qui bala mikile yo tokoli. Banda ko le isa biso le to lia ka bale isa biso sute. To ko lia biso moko ko milukela biso moko. Mutu na mutu aye ba bisika oyo azo kende. Bisika azo nyata makolo bisika azo fana makamba zo loba makamba zo sala. Donc c'est ça. Mutu na mutu aye ba ko senga maturité pa nzambe po maturité pe basenga ngona sagesse intelligence basenga ngwe pa nzambe soki ezate osengi maturité nzambe pesa nga maturité na kola donc esengi na biso to kola te ba ke tuzaki bala mike lelo to komi ba mami mbabo tuzuna ba koko neti ngana na koko. Ah c'est bien hein siko fona sala ka makambo kana bandai ko sala ka te bongo te motamtu a changer ami fan de la po vie à lobi ezali. Oyebi
eza ba koko misu ba lekala ndia ba lokisa ba misa koko yo azala ka boye koko yo eza passé na it alinga be ko changer te koko wana tia koma koko changer raté bana ba yeba ka za finga ba insalité akola nango kaka or non utazala bongo te to benga mina ko changer uta changer raté za ka nzambe lokwa bilbi aza rabbi il ne change pas donc mutu nyonso ça la mwasi ça la mobali to benga mina ko changer et là mo pété et il qui a koyoka le banza pour le banzambe et changera mutu un papa so yambango penza pour le la foi ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quelle parole aussi, il faut place au fond en église au terme le banzamba bien. Solo. Voilà. Parce qu'on interpréter Bible bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc to que malembe de toujours kende boye to changer to conscience ta vie sur zonga musala misala musala ya valeur. Et ça musala moko noble parce que misala biso lelo to yebani misala biso lelo ovandi boye batilelo mo code mo lamba mo nini c'est parce que ça musala moko malamu mais biso moto ba kotia ngo en valeur. Oh le coup la maman prophétesse chocolat. Ouais. Chocolat pas ça kolaka que ba comédien nzamba na ota sanga ke na moi liwa au passage de la foi sang sarabino ba comédien pour la prière. Maman chocolat c'est le moment bo sanga ensemble pour na bo sambela ta musu dans la prière na bino pe boye nzamba ko changer makampe à côté ba comédien. Eza ma bête. Mais obi ke na ba comédien eza ba te beli ba sambela. Na biso mutu musu o mona e banda ko sambela so ko tali penza. Mais azo changer les cartes. Tous ces belés tout ça bilaka. Comment le comme ça l'appelle détermination. Yo moko bi lelo na tiki vie o. Lelo nga na komi bon. Lelo yo moko oza déterminé et puis nzamba ko ya ati coup de pouce a sunyo na Saint-Esprit vinope échanger. Maman Marie-Hélène, félicitations. Nzamba tambo na yo moli musantu histoire kambayo. On est à Kambayo parce que tu es yo na média to bien na kamabete nzamba sungayo musana et que un mot pour na maman Marie-Hélène surtout bozarana ya voilà ma félicitations ebele ngana lobaka ka kozala musala nzambe za petchosi eza mokumba ata na monde aussi kazali monde théâtral donc azana mokumba ebele ya makasi ya kosala donc on a ko senga mingi nzamba lola asunga ye a tambusa ye na mission oyo apesi voilà et que akende liboso quoi donc voilà on a ko loba et loko selenga pasi makasi ezali na mukolo oyo ya ordination ya de maman Hélène oui namoni ndeko na biso buibui oui la jolie buibui ye wana azoya mba osimba ye tant to chaque mois micro to sa interview de quoi apprendre que yé moko alutolo ba que non azalaki après bongo na likambotali ya vision azomona supenda te et yo posa ki na yoka ki yango to sola siria mona koloba yo zalaki wana yoka ki yango te mais eza neti moni na aprena ki onka jour wana mais ça bon déjà oui OK baby ke Irène Bouiboui a un problème ya misu donc a un problème ya misu et vision est dans la kokoso kotambola faut simba ye akele musala il faut pas simba ye ça faut pas simba donc c'est un peu ça donc voilà donc de tout ça nango ezo sala pasi pe mawa parce que misu eza bon moye misu eza vie pour ceux qui mutu tozu malade ya misu to que pour ne pas que le so mutabomi yo ceux qui même mutabomi yo misu asali yo mabe na vie ceux qui pozu yango boye comme ça rappelle naturel ou soupe ya kana malade ni diabète ouais diabète tension et ça passe pe mawa parce que ceux qui mutabomi yo misu ou soit tozu malade ya misu pour malade pe comme Sokoli mosa likambo malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Ce qui toye lisusu lokola monisano tozinda makepai na nzambe toyebo tosenga na bino totangisa bana zomo sofela na classe et pour la gloire eza ya nzambe.
Donc si vous avez directement la conviction d'aider derrière ça, moi je crois dans cela nayo pour pas molanza. Ponanga ko hésiter ko sala bolano epai ya bana oyo benga lelo to sunda to tangisa bana oyo to pesa bango sans salut et puis le kumu ekozonga epai na Nzambe. En tout cas, botika biso te bosunga biso Nzambe akopambola bino. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Tozomina Avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby aba orphelin. On peut naturel, on peut malade, on peut diabète, tension. Ce qui est beau mieux, ils en est vie na yo. Pour biso to tambola, pour miso et mon ami. Donc dans ça misala, to voyage Jacques. Hein? So ce qui miso est koufi, et ça pour souka wapi. Au moins que bon moyen na souki. C'est pas intervention divine. Ou soit ce que ça ninga mabe et c'est une intervention Nzambe pe na bakisi. Ozomona. So comme muta ina te ba diabète ndi ba biso mama biso ba bela ba kufa miso na diabète, bon ma mère na miso. Mais je fais ça. Je fais ça pour que l'hôpital Likambo. Et puis quand on a un rendez-vous. Faut que nous soyons là. Matanga bebo me maye feti bebo me maye. C'est pas Likambo ya mukie papa. Ils ont ça la passe. Likambo irene ils ont soin, ils ont ça la passe. Et puis ndenga azana no jeune. Biso to comment on charge na biso bandaka so nesi kana na za charge na bandaka la toza bano ba parents basi batika biso to bima ko luka mbongo o luka vie afute da kandako aza pe na charge aza na mama na ya boko la aza ba leki so miso ezate kwa sani parti ebi kambo yo sali passe tant que yo kike ikamango banda sala bana ke sala production ko oyo miso kufaka wana ye mutalobaki nazoloba ndenge biso tosali ba enquête na biso banda ki ba voyager ba kende Brazzaville production mokuna et ko sala ke bazaki au nombre depuis de 10 boy ye ba tchaki ko tcha ba ko tcha ko sima et après producteur avec ko juger bon que ndenge zawana bazuka 2 personnes alors na mona ki ba daki na pas ko ba si je me trompe pas mais de basa ba ke na beach ta bas rempli un formulaire afin que ba kata ne place wana azozela pona après sa combo malamoko aoki iloko ko ba popoli lamba ouf malamoko na misu na ye ko kufa voilà voilà pourquoi na ba commentaire ya be mission muso nga avana yambayo na talaki batu musu bazolo bake ekoki consolater de ba comédien o batikala ki bango de peut pasali bango yingo batu musu bazolo bake non ezaka tu vois eloko wana yo en tant que vous allez comédienne et puis moi na Nzambe soko lobi peut-être ocha emona kata makamwana olobani na surpris koyoka ndenge olobi ke histoire oyo ekamusi ngai parce que on a yebi kaki aza problème na miso mais ba détail na yebi te na yebi en émission c'est sûr bino aussi ben information le quoi bino kinda ko luka aussi information na source ça fait très mal ceux qui zabongo les apenda passi boui afutela ndako na ye boui plutôt azana immeuble ya tongaka te na yebi pété. Donc, on a un tournage, na moto, tous on a na moto. Na polémique plutôt qu'on a été. Na polémique, moi bah t'as raté. Moi quand tu dis ça, tu dis ça, moi quand même une émission, une émission. Bon, on voit qu'elle est malade. Aux autres on a fitir na yé tonine, je sais pas, ça fait très mal. Bon, le quoi on a yebi que justice ya Nzambe zalaka. Pour ti mutu asala mutu mabe fo yeba ke ezana mokeli na ya zali azotala yo ningo sa ele mabe loko la justice na ye ezalaka loi ya moisson existe mutu nyo sali mabe akubuka mabe soko sali malamu
obuka malamu soki eza na moto asali buibu ndenge wana ye pa yebaka sort na ye ezali po mokili oyo totika yango tozala immortalité tokotika monde oyo mokili un jour ekoexistaka lisusu te akwa sur osala moninga mabe okozwa nini mpo vini ekoma ya yo te ndenge nayati robe nanga boye ekoma nango ya princesse te po tona otai moko na ye te moi tokosali motema osalika motema mabe moko bezanga onta ya sens yata na sens moko te bamakambo abo la malade ekoto ba comédie ezalaka pe ya solo en tout cas nayebi te mpo nga na nasala yango te ouais naninga toujours ndeka oyokaka ndeka na yokaka ndeka biso toyokaka donc voilà mutia mabe ezalaka ndeka na yokaka mira ina bina lobby ina bina lobby bato baotalanga pe ma bon biso na biso nkola asala biso ngolu na mingi te me na sepela na kozwa moninga nalinga moninga akende liboso parce que lobi nanga eza maboko ya nzambe so moninga azwi na betele maboko soki abali na betele maboko nesi awa popine aotobala donc bafélicitation na popine ma petite sœur chérie félicitations yinka piko vanda na libala parce que libala eza panga te na nguba donc linga mobali na yo ka ndenge olingi bokende ntina suka po mobali aza toujours maître à parler supérieur donc toujours pose ensemble et ça bino bien et tout na mariage lengi moko ya solo non ça yo popine na teta o moni popine ba popine ba petit moko boye alinga na échec te na makamu na ye alinga ka réussir ya netinga na organiser le moko boye nga alinga ka excellence OK et na so sali kam nanga eleka bien ezala bien donc voilà neti tant to yaki na karaochou donc fa ki na nya tambuma po ebi kaka non soflenge lo mona zo ya wana voilà et puis copine abeti copine lo baratea copine to so mo micro ba kimaka mais copine mo libala la abeti maman na bordure solo copine alobi le kaka officier civil alobi il faut que le mariage soit consommé oui popina boye kaka boye na consomma kango na consomma ngotina tinga popine non et puis popine a le bien alobi que non mobali na ye aloko mibali nyo sauter à monde aleki mibali tout ya monde oui na bise popine tu as tapé bien vraiment ouais félicitations à ye malgré biso za ato kendaki te poto naza pe invitation yo kendaki te menga la kendaki yo za chroniqueur eza na luka mais la musika to ki eleki bien ata to za te to zala ki te mais to ki eleki bien et salinga particulièrement et salinga bien parce que libala soki muta se décider ndenge wana se ki amoni ke no akoki abala na ye pour bi faut na moninga o azo ko accompagner o tina ki mobange donc c'est un peu ça. Merci à Président Lombea, Soukari, parce que ouais, ma frère est belé. Ma frère est belé, mon président. Et Lombe Soukari, je suis bien Chougi, ma master n'est bien Chougi. Je suis pas ça papa, notre président. Papouche. Voilà. Bana groupe Simba qui on a belé puis et normal. Il y a mon coup de popine à l'objet moi, tout ça interview. Alors là que non, naza ba parents mi balé. Abnaza na papa nanga Elombe Soukari, naza pe et baki naza ba boss mi balé. Ba boss à liboso Elombe Soukari ya mi balé, ezali Belinda Kandi la patrona. Donc vraiment félicitations à la patrona Belvi Kandi. Merci parce que oui, tu balis ça. Demain, la monnaie pour balis qui Siana, pour balis ça. Rappelle Mingia. Félicitations à vous. En tout cas, Kende Liboso. Ouais. Ma frère Kaka. Ma frère est belé. Félicitations, courage. À Kenali Kambo Azui parce que Libala na loba ki angweza kwa ngate na nguba. Donc Libala eza Libala. Na Libala soko kola kite kene ko kola kuna Libala zwa maturité na Libala. Donc c'est ça. Et si vous avez la pongiti na 10h, kuna 6h du matin. Mais oui, hein, papa, faut qu'il il faut préparer déjeuner na yé, faut ça la boue. Oui, c'est ça. Quand on a ça, oh le babi, obi. Tokenan. Ah, ngal nga kopo fort. Tokenan.
naza moso naza koaspire na libala maki nazalaka na kati ya libala na bima mais naza koaspire 15 jours nazala mpe na kati ya libala onayebi mapomba principe moke ya libala mobali ata aza ndenge nini azala mokushi awa mobali ata azala soki ndenge nini mobali alingaka otosa ye po mpe lobi femme soye soumise mobali alingaka respect ozokipe ye biso mpe tokendaka pilo tolobaka obongisaka kuna obongisaka chambre na chambre loka soni ezali awa fo mobali amona komi kitoko chaque jour donc voilà création esalaka bien pas création na libala na chambre faut créer même na makusa pe pour créer mo ba recette mo ba nini faut consommer ça ba recette ya ndaku ya chambre popine Deka voilà 4 mini avant ça te putani on va molo ba eza particularité ya princesse Glory la princesse vraiment ça comme biso ba genre to beta na princesse mko princesse ko beta no mama kamola mama na mama bibisa ngo ezate to bino ba basi balobaka nzambe avant ça la bango biso to lalaka voilà nzambe to sola bozala te ouais fu bino bela possible ta masolo wana parce que princesse azali ko ya attention nous vraiment na kati sekele ouais voilà Bible soloba na Ecclésiaste il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour tout sur terre et ça tant moko ko sepela pe tant moko ya kokufa pas si makasi za nini toti ko kunda ndeko na biso d'être force mukoto kunda ye pe mukoto ozo information ya ndeko na biso Junior Nzambi akufi azali un grand réalisateur na monde na ba comédien surtout na monde na bino n'importe comédien nini akoko ignorer ndeko na biso Junior Nzambi voilà. Moi un mot bien kolobaki moi un mot pour ndeko na biso témoignage moi muke matanga za siko wapi puis matanga zo kendeni matanga premièrement matanga eza na loja et nalingi ko souhaiter ba condoléances na famille mobimba ya Junior Nzambi moi na 9 ans na banda bengi moi na 13 ans et aza na ibité aza frère ponanga ba condoléances belé aza bandeko belé banoko na poto partout vraiment toza de cœur na bino oyo akufi aza ndeko na biso un grand réalisateur so boye ba kité donc mutu munene ya famille na bino akei mutu génie parce que ngana yeba Nzambi na le réveil na groupe le réveil pas maman Marie-Hélène est-ce qu'on a yeba Nzambi tu ko sala la connaissance na biso ba plutôt tu ko garder la relation na biso Nzambi pona ngaza frère ezo sala pasi vraiment tout ça qui a battu tout ce que tout ça battu Junior 42 ans père de 4 enfants tiki bana na ye atiki mwasi na ye azaki na ba projet azani makambo ebele fala réaliser ba film ba pinso kuta silisi yango te oui ça na boîte na ye ça la boîte na ye ça fait très mal Junior que ton âme repose à paix. To présenter ba condoléances dans famille biologique et famille artistique nyonso yande ko na biso Junior et puis to profiter ba la moko to profiter ba moko to présenter ba condoléances et pas il y a de konabiso artiste comédien de la paix maman de la paix akufi voilà ba condoléances na de la paix et na libota mobimba Nzambe penda asimba mitema na bino toza ensemble ba condoléances sous na bosanaki na ba karaoke nyonso ba karaoke nyonso parce que Junior azaka na pona biso parce que technique na bino technique na biso na kati ya karaoke en collaboration au capitre de la mort de Karine Pala. Donc Junior aza biso na kati ya karaoke et en collaboration sous na Maman Béni Antonio la Main d'Or à Belgique. Donc tous avons marqué la Junior tous les là. OK, merci beaucoup to comme ko chiter l'émission na biso. En tout cas eloko nena chiter nango Nzambe apesaka bato ba talent.
yo ça na talent oyo boso yali ya théâtre oto yebeli yo. Deuxième talent nzamba pesi yo ezali ya koyemba. Nzamba akotuna yo na pesa ki yo ba talent sela ki ngote pona nini. Osela talent moka ya koyi ya théâtre. Talent no ya koyemba po niveau de koyemba wana na caractère ema nze monini. Embaki témoignage ya Sœur Eunice Manyanga. Ouais, embaki yango c'est Fifi Carré ce qui en tout cas alanda qui en Fifi Carré. Ma petite sœur, yemo yeyo na mbi na plateau. On se plaît na nga yembaki. Moi extrait na ino yembaka ya mana ya yembaka ya Eunice Manyanga. Mais yemba na Eunice Manyanga, ona ekende bien. Ouais. Na yeko tombolo yesoyo. Na yeko matiso yesoyo. Loba nanga ya suke. Makasi nanga ya suke wo. Consolation visible ngaye. Asalela nga bola mwele kebele. Alongola nga sonye. Alongola nga na mpaso wo. Na yeko yemba yo yesoyo. Na yeko matiso yeso. Jove. Yami balesu, en tout cas miga suivre pardon. Pesa ta 3 minutes hein. Basa so musu, ya quoi sert nan sert mutamangomba ko hein? Femme Tamar voilà. Femme Tamar. Bebe langanga na tombola Yesu. Inde langa na tombola yo yaya. Da. Saya nanga tombama nanuwe. Chilo nanga tombama. Yawe tombama nanuwe. Akolela na digi nanu. Atombola Yesu we. Kosenga na tiki nanu. Atombola yo yaya. Kolela na tiki ngaye. Atombola Yesu we. Tombama nanu. Yawe tombama s'il te plaît. Tombama yaya. Yawe tombama nanuwe. Voilà. En tout cas, na monto suki sa awa po. Niveau makambo kende. Ça na talent ko vraiment. Ouais, on a vraiment obligé. Pour oyebi kamoko lobi nzamba kutuna ngai. Si nzamba kutuna ngai. Nzamba kutuna ngai. Kwa tuna ngai na ntelo kwa apesi ngai makasi na nzoto, apesi ngai pe inspiration parce que nazana ba inspiration nanga ba nzembo ya ngai moko ezali on a travaillé ka ba adoration ya ba agwaya et tout nzamba sala biso ka ngolu mimi ko batela ngo parce que eza eyemba manante. OK. Ko batela ngo parce que internet c'est comme ka so mtatemo eloko na yeba zo yango et ko silangala. Voilà. Ça a signé comme une sous-émission. Tout le mot de la fin, c'est trop dit. Pour une émission, tout ce qui a eu la fin, surtout. Comme tu as contacté, autant ça produire yo. Ouais, na linga bango ming ba fan na biso, biso to zapo bino bolinga biso. Donc voilà. Ceux qui bino bozate, biso beto bien en vedette. Donc je suis là, numéro de contact à plus 243 89 17 20 445. Plus 243 89 17 20 445. Na bosante ko pesa bino nyuso bambote ba yanga ya kati na bosante ba karaoke nyuso tout mama Béni Antonio la main d'or balobi service traiteur na Belgique ezalaka moko ya mama Béni Antonio la main d'or. Donc ce lingo lia on y fait les à la cano azap international. Donc benga mama Béni la main d'or Antonio akoyawana pour na service na bino et na bosante Brigitte Mbanza tour de Mbanza Kenda maman Odette de Salé boza tellement ébélé ba Nicole Ngomba boza tellement ébélé Karine Manessa ba Karine balobi British mwana Londres ya tongo makasi na bino mingi baza tellement ébélé surtout bana awa to aussi ça soki mo ko répéter pour na makamusu ezoya karaoke bo soutenir karaoke vraiment karaoke bo soutenir rango bo soutenir rango so bono ba contact ya kitoko bengo be sa karaoke au capite de la monde azana Karine Pala
bon nous cahier vraiment pour rejoyer pour la karaoké. Donc voilà. On est là, on est ensemble. Na beau santé pardon, Kati Pongo Pongo na France. Bah gros bisous yango wana. Voilà, en tout cas merci beaucoup Yaliboso et Pai Yayo. Merci. Pati Melanga parce que répondez à l'invitation nangai. Merci ma mandai ko kima. Mandai ko kima na ebisi mi chocoto za na Japon. Mi chocoto mi shumamba. Metela nga mwambalo kianvu. Azolu ka ba problème habite kende kaka. Moi libanga na pesa arabie yango na boaki yango na. Voilà. En tout cas, merci beaucoup na Babonanda Kibiso. Les qui bongo l'inkwa mirankiamfu o yambela kibino. Pati Melanga. En tout cas, kola sungi ke na zuye, je pense que na continuer toujours ko zoyer. Merci beaucoup à Gloria Babé à la princesse Oyo Azalaka bongo coordonnatrice ya Haute Tension News. Soko landi émission yo kende pe na Haute Tension s'abonner. Merci beaucoup na Mika Oyazali Bongo qui na prenez de vie qui na prise de vie. Merci beaucoup Moulouba Solo Soba Baki na beaucoup de seka. D'ici là portez-vous bien sur Kuye Sasongité. Voilà, merci beaucoup. Bye.